ça. À pomper les vélos. Fais comme moi. À pomper les vélos. À pomper les vélos. La première deuxième. Bonjour, très chers internautes. Nous allons vous mettre en Kolanda. Biso na élevé na bino le lot nous allons le 9 rentrée scolaire 2024-2025 tous en rentrée scolaire la grâce et nous avons un partenaire makasi ya biso azanga atu donc ya zawana tous en maman Mado Mikaldakis femme forte ozo continuer ko ba misala ya utangisa to ko diriger école ils ont commune Makala na Kianza compris scolaire la classe sans plus tarder maman Mado Mikaldakis Mbote maman journaliste maman Mado Mikaldakis rentrée scolaire 2024-2025 et balaki le 2 septembre to le temps qui na ba école mususu to mona ibana be ko mususu rentrée zaki timide classe mususu bana 5 bana plus de 200 to éviter lundi wana yo zaki bana kombe pe lundi oyo zubana ebele to ezaka ndenge lundi wana rentrée scolaire zaki zali. Bon, merci, ma journaliste. En tout cas, le 2 septembre, en tout cas, rentrée zaki timide vraiment. Selon mes informations, où il est kaki, va quitter, l'école est malade, yaki. Donc, tu es béni, qui n'a pas la tête. Donc, surtout, il y a 14 élèves. Mais le lot effectif, vraiment, tout le monde qui est maladie, surtout maladie du singe, les ali, basengaki, na bana mboka, na bazali on pas autant de santé, et te baï bagotia ba mesures barrières, batia te bana basu comme beaucoup ndenge Covid des alaki. Est-ce que vous disposez cantine, savon, on a été bana basu comme beaucoup to comment, parce que ba parents bana rubanga maladie des ali, et quoi ça ils appellent kaka ba pepe ndenge Otieba maya kosukola maboko et puis tozotala bana bien soki tomoi mwana aza na mwa fièvre il faut para azonga naye en tout cas tomoni eloko moko ya mabe te eza nango bien. Ministre ya EPST madame Raissa asengaki ete bana nyonso bazanga classe eza ya privé eza l'État makambo ya compte ezala te kobengana bana te et puis mbongo eza na franc. Est-ce que makambo ministre atali mambi a été le ya CP en to pe enseignement EPST asengaki est-ce que vous respectez ya moto comment bana nyonso est-ce que bo leo bengani bana to botiki bana batanga nanu ti ba parents bakoya kofuta bango. Bon, merci vraiment to respecter pour aza l'État biso soto sa musala toza na se à l'État mais eza passe. Et ça passe comme si tu as privé. Si tu as privé, tu as compte. Tu as bon école na nini. Tu as créé, tu as nini. Pour l'État, après ça a bisoté. Ma frais de fonctionnement, l'État peut ça bisoté. Mais crédit à Pamba, l'État peut ça bisoté. Donc, on a l'État, atala na ba mesure wana bon nga na fungola école depuis 1996 na bane wana ba bilete biso moko école to banda ko imprimer ngo pona ko pesa ba élèves na biso bon pour le moment nyonso l'État a interdire biso même ba uniforme même ba bilete même ba ya fourniture nyonso interdit biso mais to ko marcher sur condé. C'est ça le problème. Tout ça privé, ça ni crédit, ni aide moko, tout ça en 1996, 2024, bah difficulté comment on coûte mango, pour être style de l'eau, école les ala kaka et puis bah si nous chouchou bah ça peine ambition au fond de l'école, pourquoi ça va moi ça comment pour bah surmonter bah difficulté, bah épreuve ma casse pour être style de l'eau aux ala kaka. La difficulté comme on peut ça va si nous chouchou on base à commenter tout et ça passe pas titre on a aider mboka na biso ba ko sala mais ko sala ngo foza la motema munene oza na bolingo nango d'abord oza na bolingo amour vraiment pour to sala ka vraiment on a intérêt que
na gagner vie na musalo nazo sala pona nga ezelo mo nazo ngona kati ya église na sala kana zaki na souci ya koedende ba parents eza kwa apostolat nga na sala eza pote ke na gagner vie oyo komona na monani mukomsu pe ekomona na te na kati ya souffrance mais nazo sala ka po eza apostolat na pesa koede bana même minerval nanga eza kaka na ndenge ya koede ba parents po eza vraiment mbongo muke kaka po esunga nga nafuta basenya mais eza te po na intérêt moko bona gagner vie na nzela oh non c'est ça. Mama Dominical Dakis année nyonso ozalaka promotrice année nini osepeli solo mosala oyo ya promotrice nasepelaka nango kaka nyonso ata moma ya covid tovandaka na souffrance bana botanga te nasepelaka kaka na mabe na malamu nasepelaka nanga kaka po eza deja nzambe moto apesi nga ata nazwi te nasepela naganya te nazwa nano intérêt moko eloko moko te ya bien mais nandimaka souffrance wana nde nasepelaka soki naza na souffrance nde oyo nasepelaka nde ezaka bongo. Discrimination toboyi eske na école na yo soki totambola na basale de classe tokuta baalbinos oyo bandundu bazali baenfant en personne vivant personne en situation de handicap na bano baza valide bazotanga esika moko to discrimination ezali pesi babi bana nyonso bandele moko ezala ndundu ezala oyo aza personne avec handicap ezala mwana oyo eza valide oyo aza nzoto kolongola esike bana nyonso wana bango nyonso bayaka kotanga awa to bango mo bakimaka obeso lelo omoni mwana ndundu aye oyamba ye personne na situation handicap mpe oyambi ye oyo aza mpe valide oyambi ye otobo baboyi babi ete discrimination te bana nyonso to bakende classe. Oui, maman journaliste. Ngai soko otali même na porte na kati ya école nanga nazala mpe na ONG nanga eza na kati ezali mpona les enfants en situation difficile bapremière même handicapé toboyaka bango te ndundu aye baza na bango toboyaka te même aza toboyaka te toyambaka bana nyonso toboyaka te. Mama Dominical Dakis tokomokoma na suka ngonga eza ngonga babi le temps c'est l'argent mo nini ya suka koyeba mokwa lelo na de rentrée scolaire 2024 et 2025 oyo outi obanda okoyebisa baélève nini baparent nini mpe baautorité nini. Nayebisaka baparent batinda bana na école même aza na bilamba uniforme ya sika te aza na souci te donc bana bazoya nde bitu na bango po lobi bazala bato bazala mayele ayeba ndenge nini ya koprendre vie na ye en charge azoya te mpona kolakisa bilamba azoya te mpona boye lakisa mwana elamba nyonso ya uniforme ata ya kala aya classe bo biso mpe nde kaka ma ministre alobi tozoyamba bana tozoboya bana te tobengana bana te baya toyamba bango baparent tozosengana mpe ya compte te tozozela ti bale 30 so bafuti baparent bakoya mpe kofuta biso mpo tofuta baenseignant na biso c'est tout. Tokomi na suka ya entretien na biso mokoma lelo na mama Dominical Dakis promotrice ya Congrès scolaire la Grâce na commune ya Makala tout au long ya rentrée scolaire oyo ezala era examen nyonso te na SOS et na FEB exeta tozanga te kolakisa bino comment se déroule année oyo botika malamu tobosani te kokosa matoni na Dave Mubama oyo eza na nsima caméra na réalisation la kaka boss de boss imta simi masolo ya YouTube bote ebele mpe encouragement na ye na mosala asalaka tika ya biso te mpe mama do partenaire na biso monene ye patika ya biso te botika malamu ciao so yesu azongi te tokutana lisusu